ndeko mwasi akosaneli boma aloba bana njeli batanga te. Nana kosi yo boye mama. Bana njeli wapi na mutu na yo. O bana njeli basukulaga te. Ah, bana njeli wapi oyo kreye. O bana njeli me boniko mama. Likabu nini na bana njeli. Bana changu obambi bana njeli batanga oui. Bel et bien batanga. Ebele. Pebe kole zala suffisant. Po bana tu ya njeli batanga. Kaka na kati ya njeli. Peba place etikali. Ah oui. Bana njeli nina zoloba. Ye pok nini. Ya seri nini. Penjile zana ba meilleure école. Oh. Likamu nini. Olie nini. Omeli nini. Bote ba papa. Ba mama bandeko. Bote barando. Da barandonnet. Bote batoyo. Balingaka rando. Na ba oyo. Balingaka rando te. Bote ba jeune garçon. Na ba jeune fille. Bote bana mike. Na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite. Sainte Thérèse. Sainte Ingrid Kabongo. Mama, njeli wapi yo zolopa. Memi na tango a kolon. Na njeli wana. Ba bete pomme, na indépendance. E pomme. Tango ba betango technique wana. Institut technique. Na Kinshasa bozwela ngwapi. Tango ba bete kola e pomme wana. Na ba machine to ezali. Mécanique industrielle. Technique. Ba machine a sika sika. Bosilisi ncheki boke mikili. Bana njili batanga wana. Bana matete baya kotanga wana. Bana lemba baya kotanga wana. Njili yana bekole suffisant. Oh. Gakuto père nangali deuxième promotion école wana e pomme. Do batongie pomme sili. 6e humanité bandi. Pona kalaba 6e humanité alagite. Ba 6e humanité akosala masima. Bato ba na kosuka na brevet na 4e CO. Dans 2e génération école wana batongi. Bosilisi bokemiki. Tango wana kutu père nanga mwana matete. Mwana matete basaleli kwanga na ye. Babeteli ye biloko. Bakangi na makasa. Akencheki. Etanki alaki yanki ya matete. Na kata groupe na bango. Yeka mtakende classe. Ba yanke tout. Bazondi mateke. Moko ba yanke akende classe. Pas vida. Abenda pe diplôme. C'est kofa kende mikili. Alors, bibiso to ba Congo. Ba Congo moso bakenda.
bamisu batidie batali ye ndenge aza balobi te soki ake abungi na poto fo atikala ake te na kati ya njeli wana Mobutu abeti ba biochimie otali ekolo oleli bakatolike babeta babonsomi babelge babeta balaïque ya quartier 1 laïque ya quartier 12 balaïque mibale na quartier 1 na Saint-Gérald baarmée disali babeta bekole babeta balaïque ya quartier 6 babeta ya quartier 10 tala bekola minene babeta bana njeri batanga baselisa awi bao basilisa te directement na misala maboko balekisaka tante na kati ya njeri kotanga koyekola mosala maboko mpe kosala activité sportive na baclub ntina balupango beta saki lata kimono fotie nkima mbangu kasi koloba te concentré entre temps kotinda bato na mikili awi okoloba bowela poto soki biso bana njeli bana nchangu towelela poto te oyebi crise en transport elinga kozala kan ntango basotrage ebimi OTCZ edimine STK société lali babuda bawalas bayibi mbongo asuki etikala ekote kuna sotrage yana babisi ebele wi mais soki babisi wana bana otambula vide na aire de pointe te bato bokoti boza lese bato batonda kaka na tongo na midi ti ba 15 ba aire de pointe na pokwa kasi na butu na bamoi ba aire moko ya va midi na ba aire moko na après midi babisi ezotambola vide bovanda mpe na bakiti ozwi ligne 25 njili te campus ovanda no alaise na kiti bato baa te bao bamati bakiti na debona bamati bamisusu moko akiti na matete bokoti lemba site salongo rompwe ngaba bomati luvanium lokwa bana mike biso na babonima ochange bis omati mosusu ememi banzela mosusu tizano bana njili batanga todimina transport totondisa bavoiture alors oloba towela poto towelaki yango mpo na kolia beta sikoyo les années 80 ntango bacrise bando tia malembe bato bakomi olia poisson de mer na kati ya mfumba pondu oyo bobenga Thomson mpo na kala babanda kotia Thomson te na poisson de mer na mfumbwa to na pondu babanda kotia nzombo to ngolo bambisa kokauka fo betaka mabaku ntango bachangement wana ekoti esigne ya crise me biso toyebi te tomoni kaka bampiodi oyo ya poisson de mer te mpiodi mpenza ya mpiodi baoteka yango su mobimba te bakomokata
ba chocolat comme bunga ba comme kat mais toye ba eza crise ba sengla sa bale ya bana popi ba otira biso so ebele te tomona ngo te tomona ngo rare ba sengla sa bakomosala bandako oyo totie miliki ba provision ba boîte na bandako ezoya susu te ba corne beef edimine ba sardine wana toaka ba pauvre tokende classe te ndenge nini siko ntango wana na ntango mibeko epesami na poto bawumelaka te okaka koksi 2 ans soko aleki yango mpa na bango bozobenga deja Fwaku Mputu na lupango Fwaku Mputu azalaka do bana ntango basala tu lelo bokalikilaka ti o diaspora ezolesa mboka babeti babije batali mbongo totindaka au moins 4 milliards totindaka tolesa mboka kasi mpo bakalikile bino ti bataleli bino bapesa bino moya kotinda mbongo na epoke wana bana njili fo kita na bavoiture kanisa mwana mpa na bango bazala meme mpa na velo papa na bango akozwa mbongo abasomba velo ye moko atiaka serage oyo olobi atanga te akendeke classe madeside fo abuka biki mbongo ya serage ekoki po akende na ndenge mayuya ake mikili kokende mikili yango mpe azokende bapesi ye conseil oyebi yango bie kuna 3 ans okomi Fwaku Mputu nde tobenga bato mosusu mwana tali akoma mikili 6 mois azongi na 3 voiture na ye aotambola na moko mibale ezobula tala bavoiture ndenge ezosopama Zaire wana soki etondaki na bavoiture ba 818 ba 816 banani batondisaki yango bino bakote na bino bwakosomba baclient sendwe banani babanda sendwe banani batondisa bavoiture na sendwe donc marché à voiture c'est nous qui vend fournisseur à voiture c'est nous oyo bodondwaka nango botambolaka nango gakuta onateka BMW nanga papa asombango atiaka na lemba nauti poto na zongi papa yango voiture yango ondira sombi yango sosika lokola voiture yango mpe na kita nango en tout cas oyo ekokisa 10 ans te BMW ya kitoko nango na epoke nango bato balobi papa wana batela voiture nga beyaki nde kitoko ya sika ya bien y occasion mais sika papa wana beti nango 10 ans po bondo tiango kake oyebebi biso fournisseur biso oyo omwa papa moko na Kasavu baza na camion na ye bakimaluma lebulaka bamargisi sekende bakongo Escania combien ebele tondi c'est nous fournisseur bolakisanga bamagazo boyaki nango bakompanie bana komonte bacamion wana mpo bozala nango
ba oyo belge tika na gouvernement ba bête fort na ba oba montaki na ba compagnie mosusu mais tango otanga ba marque wana ba voiture wana c'est nous les fournisseurs. Oh boniko l'état za na ba voiture oyo baba na kosom pas Mustang ba voiture ya kitoko c'est très bien ba Impala wana ya l'état ba mobile baba na otambwa na ba Impala oka ba kombangwa ba komanda musika ba bete biso na Tchango General Motor ba montaka ba camion wata misika surtout ba 818 ba komako benga ngo Thompson 816 Mazda 1000 kombi ki malo to sopango pe ndenge Thompson esopamaki na Zaïre po ba Thompson obo welaka lelo yo tango ebimaki avec le prix moins cher à mokili bato ebele bamona koboya kolia yango baolia mabundu siko ntango biso tosopi yango ebele bakobenga yango Thompson voiture me bakobenga yango Thompson lelo bino bokoma na bakete na baperroquet moko so bapusu so banini oyo bana otala na filme Brisley kaka nde wana batia montere bopesa yango kombo wewa wana production na bino biso bana Tchango tala Tchango ya pays eya Monaco na kata Zaïre bana mayela kosakana te batanga ba o babuka mayele pe ba génie basala ba formation ko bongisa muntuka chez nous pamba ko débosele ko soude ko kangisa pamba bricolage nini toyebi te mikanda nini toyebi osala te ata testament ya pharaon tokosala ngo c'est nous totondisa mpoto na nko na ndambo ya Kanai Tchango oye Tchango nde makambo na babiso tobotami wana na ba obaya toza parti ya Tchango c'est comme ça et un pays un grand pays keba petit nazo na souci na yo na yebi obimi na mibala Tchango olelaki bango c'est normal en tout cas faut lela kaka Tchango etonda baboga atobotamaki na lingwala vilain tango komi na njili boga pe mbala moko mwana Tchango mwana njili atoza vilain na njili bakomona boga libanda na comprendre yo ndenge olelaki me na fungolo lisusu poza na mikili awa na mikili soko oyebaka te talaka bien banda toya poto majorité au moins 70% ya bana Tchango ata bali mwana ya Gombe ata bali mwana président suka nango mwasi ne ya suka mwana njili mwana Tchango
eza bongo baka eza moke o bakomaka na basi na bango te na suka bana kote mosusu ba moke donc soko ozalaka mwana ntango te alors lokola yo zwa ku yebisa bana oyo boti babalana na bana ntango te soki yo mwana komini mosusu pamba te soki ye mutu akoboya yo ye ba okende na mwana ntango aokende su na bana kote kuna te etambolaka na makila okotyango ka te mais eza bongo surtout na la France na Belgique tala loba bakote mosusu mpo na manki ya makambo mosusu surtout koidentifie o mwana ntango to mwana ntango te ke bana ntango bana njili bana grand monde les rois d'Afrique Mobutu a respecta bana ntango banda yeba banga comprendre na bango a respecta bana ya boti bamanda ba Saddam Hussein ba respecta pe balinga ba eda pe bana njili ata bayaka bakangi bar batu balengi me ba respecta bana njili pe soki banokita njili bamela ta mweloko basala ta ambiance parce que ba respecta pe balingaka ntango bongo yo nani yo mwana nani po o natangi roi d'Afrique roi Zaire te roi ya Afrique ba leader a vrai ezaka ye na Mohamed kada mutu na mutu na fasi na ye oka discours na ye botyango tina TikTok roi d'Afrique Tchangu andimango pe atosa apesa pe bana Tchangu misala oui ya bien pe oui yo botamai na génération nana beteleke masolo wana d'avance oza nanu bon awa so olobi boye bana ntango bakoya susu babeto kaka magode ntango mosusu mpe na magode bakoya te balingi yo babeti yo magoda te bashini yo nde mpe yo moko osanze langage oloba te nalobaki nyonso te nde kaka olobaki sikoyo yo za différent eya bongo te nga moko mpe si na yo kango mpa na yo te na bana basi mosusu yo mwana ntango ambon oza différent nga okanisa oke mwana kasavu surtout na ndenge ozoloba na masolo na yo wana momoni kaka 3 jours mama ata bazwaka coup de foot ezala calme na libre ntango wanaki moke bogar te attractive mpo soki bazwanga na maneke bafutaka nga ela epofele te parce que physique wana ekokonte surtout na défilaka chaque week-end alors nayaki na besoin nanga ata nalaki maneke ya haut niveau te bazwaki nga na ntina
soki basi tu baona kobima nanga baye kitoko aosakana te kitoko na kati ya kitoko seke naki na physique moko pa bien awe eza kokonte ata na ibogare te mpe nga na buka biki wi bato oyo tangi mpe natosaki mibeko 3 ans na mikili fwa kumputu 2 ans pied d'équipa shita nsima na bamuntuka na kiti natosala loi bongo yo koloba o boniko ici c'est mwana nchangu otobotami na njeli bon l'hôpital bamiso na mama emo bamiso na luvanium bamiso speka na hôpital aseti oui na libota na biso o babotami na l'hôpital aseti bayali meme kobotama bakende pai moko te neti petit frère na nga na Belgique ya botami directement hôpital aseti motolo bakundi mpe ka wana abima pai moko te kaka njeli akoti na libungu na njeli babotie na njeli bakundi motolo na njeli bo mwana nchangu abongo oke loba ne oh boniko changu wi na ba oba yaka bana bana changu yo so mwana bamba lobi nga na di mwana ya mbinzi te parce que koli wana wi mwana changu 100% awe mama kaba anan mwana changu naseki po bino bozanga mama kaba tangelanga kote na bino kote ovanda wana mama kaba cash woman mbongo na mbongo asalaka pe bilanga na changu aza na société monene sangisa soko maf na domaine de la ntele modèle ya zalaki na mukolo moko bia produire combien de soso combien de ngombe ba pondo bota maka na rapidité ba tomate obi ba récolte ça chaque jour nengeni wana changu kaka bwana ngo aéroport ba beta international changu toi république bisoti république to buka pont ya matete po ya manjili kutu to buki pont to longoli yango to telami to che frontière to talabino bo bando voyager na ndolo keba changu njeli ya république to solo li bien ndengo zo mwana Angola neve spendia eza nchangu palanka eza njeli ambiance ni eleka na Luanda koleka na palanka eyate ambiance eleka na nchangu banda kala oleka na Pascal Sirop tina 5h du matin bato bazomela 24 heures sur 24 heures bino bozana ba baru eservaka 24 heures sur 24 heures bato baza kobina baza komela oh Sirop nani
papa na Wabelo. Mwana changu ayiba pete. Azala pe député te. Aluka mbongo na mutoki na ye. Davas komoni ala sirop te. Owa ba komba bana nete Wabelo wangu rangu. Komoni ya sirop te. Ba pesa i komba sirop parce que abana koteka bakisi ya kotambusa. Po asala patrimoine wana nyos. Koseka biso bana njiri te. Keba. Biso te. Bana njiri. Oh. Keba. Ba boss na biso. Ba luka mbongo. Na voie normale. Ba simba fils. Ba boki. Ba sirop. Baze bele pokwana na oya lelo. Na ba obaya. Ebele. Papa sirop abanda. Kotambu sa bakisi boye. So ba pesa ikomba sirop elipona. Bakisi wana kompani wana outa. Surtout bakisi ya komela ya mai ya bana. Basiro. Bakisi wana. Siro. Siro suka anani. Na peno. Alors. Ba mama na ba papa kala. Ba rota yango sirop. Yango ba pesa ikomba sirop. Pona bakisa bana koteka. Ye pas adopté comme wana. Lelo pe vanda sirop. Papa ya Wabelo rango. Wabelo ye moko. Kokanzane po papa ne sirop. Aluka mbongo te aya mikili. Aluka mbongo. Papa na banga pia bango éducation. Ndengo zomona muta Facebook wazo pesa ba na éducation. Dege baluka mbongo. Botala héritage yanga papa te. Tango Wabelo akende mikili papa na ebate. Papa na ebate, oui. Vieux Dirango. Ah oui. Akende papa susumuka. Aluka ba parisien. Di kabonini. Dirango asilisi classe. Bakalikile ebele ya lipona ye. Na poto kuna bien. Tango la telefone ya la guitare. Telefone ya li memo bulu. Ozula mutango wapi. Atayo kebenga ya kri. Faut se la ba lettre. Donc ce lettre ye. Faut batuba sepela. Wana ngana elia. José Wanduka kita na lettre. Donc ye mutare pena communicateur. Pour la position ya Wabelo na kati ya mikili. Gamoko na yebi. Tokende la tantine Lioni. Poto zoalette. Obi tantine Lioni. Mwasi abotana Wabelo mwana liboso. Malheureusement akufa. Na âge à 2 ans. Pe libale kufa kimbala mogo. Pour l'être o elanda ta o mwana kufi. Libale kufi. Wabelo akita. Yango akoka makambo wana. Koboka nzateke batikela ki héritage ale iye. A continuer. Non. Papa neza vivant ya zobeta biloko. Ba idaki tamusula de douanement voiture. Mais non. Makambo to ye. A beta empire na ye. Ala kisika za njilwa. Mwana mvua magate. Ayebi kifo azala na force wana.
ayebi ayebango bandakala tala aza otambola mpe na lipapa chemise mpe nzulukia ah oui tout d'abord nga moko mwana moke napesa ye lipapa nanga lipapa ne katani na misu nanga aokende mpe pa mama leki na biso mwasa papa leki na biso moto ya liboso mpe atuna ye ezalaka ngai na balabala wana oyebi lupangu boye nga alobi mama leki na biso tokende alakisa awa zelo lipapa ne ka ekatani atelami mpo akozika mpo zelo ezozela susu nga natikeli ye lipapa na bizwa ye nga nano natiki te alobi te okozika nakipa te natikeli ye na kima na bima na zelo alati lipapa na nga azwi ya memi tokomi wana pa mama leki na biso alobi eloko ya liboso mwana oyo amakasi tala ndenge atamboli na zelo wana moto mama leki na biso boka na koseka mbala moko babende pengle basalela ye fusible ya haut niveau mpo bafusible normal fi de fer ya haut niveau epingle baopso aotambola nango me kokanisa te so omoni mutu na fusible ke samedi na feti okomona ye na fusible te Weston bien sapé atomoni likola avocat vandi azobuka basef banzete basavocat azoteka ah oui wana tuyana kosala nombre mpo toya mikili bato ebele omonaka tuyana mikili tunaka te so mbongo tozwapi bavocat bakokoti babilangama ya njili ya sekomaf basirage odevelope komotumba bakabri kotambusa makazu mamaki odevelope beti de tout la sefa ah oui bamikili c'est comme ça bana njiri bana nchangu petit keba mbala suka oh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.